Papa, quand me le bon faire la salle à musique, il y a baisse, tu es bibato la salle à musique, il y a baisse. Bangon de pour na bangon qui non, il faut azala raté. Faire la bête à musique après 20 ans bêta. Donc bah différent. Pour la musique, monsieur papa, moi musique le belé autour, il y a un exemple un exemple le roi Nzoto. Il y a un signe non na 2000 combien? 21 aussi. Na 2021 na 2031 après 10 ans na mouvement vendre na ba pas binang. Tena tout notre solo. Baromona oyo c'est que Zaché a vu et bien le Zaché a mona étant à fongola ramis yango na 2022 baromona pour papa avait on a calculé papa jour papa va se décider à bas dynastie harmonie bimi c'est que Zaché a vu et le autant sous artiste belé baromona différencier entre famille na ba base c'est bien na ba musuto sabolo to mona sert na biso Karine nani oso asala na kin lelo toye ba sort na ye o mona ke gauche simbita ke droite simbité internet so ibula et les cas papa na ko comprendre innocent arama muswahili en plus munanda solo ya solo teti ya ko sa on a tout na innocent qui teti ni zé ki ndoki otondeni bien zalaka wana kaka innocent c'est zalaka wana ko bouger netinga innocent zong c'est la biso nzembo si kabazo tata bamutu memezo wana siko ba katantaba lebi tabya kana star makelele koko allez ben libéré c'est au même siko ezakana oyebi nani ba Robinho monatie botalelanga Congo température ya maman Rosette la fleur Nadambu Congo température et na mo pepe asika ya tobina Congo température et na mo pepe asika ya tobina Congo Je dis merci beaucoup na bandeko to bazui temps ya kolanda biso partout dans le monde entier bandeko to komi mois de décembre. En tout cas, Nzambalola a mon abino a visité bino bisonyoso. Nzambe oya papa nanga l'évêque Chiro Kinwani o asambelaka Nzambe wana bimango ebele azo kitisaka toujours ba merveille na kati na biso bana na ye. En tout cas, je dis merci beaucoup à l'artiste Simoke 9278 grand rappeur professeur arabe le 18 décembre en tout cas samedi bandeko bozala ebele na Londres wana na concert ko betama oza retour sur scène. Il y a Smokey, Banderoba qui n'est pas Smokey officiel 9278 Smokey 9278 officiel. Donc vous pouvez s'abonner puis vous télécharger Nzembo Njili ou les appels à différentes plateformes de téléchargement pour consommer un peu ça la TikTok on est lengi. Smokey nous promet 2022 l'album Capita ou les appels avec force. Avec impact dans l'idéologie de l'album Capita, en tout cas, bandeko, vous avez décidé de travailler aux artistes à Rossel Abino dans le studio, différents featuring et Kozala. Je dis merci beaucoup à Dresha Motomètre Bebazibé, Bachafouin Omonengo. Merci beaucoup à Jires Kouy Force de l'Angola. Merci aussi à Fondé Paolo 750 Nachi Congolaise Zouana Moté Marit Dissou. Je te salue, pourquoi pas Jires Kouy Force de l'Angola. Merci beaucoup aussi à Belbrida, Nelly Tamboué, Jess Kenchen à London. Merci beaucoup, non? Pourquoi pas Patrick et Pamou. Merci à Estella Long, en tout cas même moral toujours. Merci à Marine, merci à Marine Zoum, Queen Madère, la joie d'accueil, c'est même moral toujours. Maman Lanita, la Gabonaise. Merci aussi à Maman Jolie Kouete, tu as posé au monde, Maman Fanta Fofana. En tout cas, tu te connais les Yarosala na Motoloko là, Maman Yarosala na Maman Fanta Fofana, représentante valable ya ba Golo na ba gladiateur na lo ba yaka, représentant ba yakane zara ngai oyo. Lelo na chama les télévisions na royambela bino bongo yemoko Vasco de Gama les rescapés héritiers il est pour ceux qui sont d'accord na musée en tout cas beaucoup de sanga
nanda kwa Vasco de Gama na pesa le sako Vasco de Gama héritier Ibula ouais mondeko le sako na yo le sako ndeko malgré nzoto ngo ebi mais pandémie oyo zo beta ba grippe ba nini yo senti le roi nzoto zo buka na pas na yo ka ba to pas ba nini donc merci na ebige chama ele e parler na yo e parler na biso donc naza na ebige ba question na yo na ebige ba réponse kozala yanga na bana na repesa déjà mbote pesa ba mbote ndongo limi na pesi na mbote na Nancy Ababele moi Sinzambe balobi kilelo wan lova na pesi mbote na pesi na mbote na apôtre Jacques Momamen babi ke na père na pesi mbote na États-Unis wana babi ke no soko tali bolingo omoni ma de couple ngo no ba ndenge moko Blandini Poiti BDN la Sublime Mami na pesi mbote Blandini Poiti na pesi na nga Paul Betuma mwana ya beni ya solo Paul Betuma mwana ya beni ya solo ce qu'on a boaki Paul il faut na boire rara Véronique Boulebia là c'est doisoana moi sinaye moi c'est ça complexe Véronique Boulebia maman na Britney Betuma na pesi mbote maître Z balebele basangana na ebike chama elle est toujours venu na ebike semaine au rara don na ebike des choses anakin Patrick Mpamu Mbabi Patrick Mpamu Mbabi Mikolo to tête ndika nabikedi dans na olela Estela Longo non ndika batumbi yango siko nabikedi Estela Longo na olela yo mabe la joie dia kese ma Fanta Fofana ma présidente na pesi bango nyons tout mbote maman donc ma Anita la gabonaise basée belé Jessica Jenga London City na pesi mbote na ebike na robanda obwaka ka pe batite ifonde to solo la voilà le loto beta non biloko to solo pembe misala mabe etende musika merci beaucoup à mon vieux Herbis JB papa Malongi député à ba maman balobi patron ya conseil peselanga mbote na madame Walimbangi l'initiatrice ya fondation Elikia o lobi le 24 décembre oyo tokozala bongo na commune ya Makala to pesa bana ya orphelin ya Siloé to pesa bango sourire o to pesa bango badon to liana bango ensemble to kabola mo gâteau to kabola mo bilamba na bige comme si ma scène pas kozala wana na délégation to ke na commune ya Makala o ko mona Maluvanga de mona Maluvanga voilà Vasco de Gama tozana yo ngai salenga pasi abato soirée sur ma musique mais si on a raté question au bande wa héritier Ibula c'est comme si on a informé na tala mission mo boya ya Mida la Taylor na bi ko bande ko travailler pe so qui pa na ye na tala mission na bon kino na bande aussi c'est ba mitu na PC mbote la Taylor Mida na PC mbote ara ser na ebi biso baluba to lobaka masha mumeno kila munoko abwaka musuba melaka mais masha mumeno masha mumeno do ya makila munoko ya na somo te menga tunuanga yo po betsa ngokeka kuna menga tunuanga donc bon ya ba dire na ninga lobi ki no ngala bandozo ya tamusina bandozo ya ba mutute za kozwa mutute ya ki no omoni ndele loto zabwe ndele loto so la pembe na chama ele nengepe osola pembe na température so moneti batu to travailler na bango nde ba libanda ba na ba esprit o biso to ana ngote mutalibanda na esprit que no exemple soit appeler $30 à transport il faut faire les 10 émissions alors que c'est faux. OK. C'est faux. So la ko $30 en francs RMB 60 000 so 10 émissions. Il boula to marché ngana to kenda tourner bisika moko to rozora ndi to ana le pubo. Exemple to vito mata moto na victoire to ki lemba. Donc to foot déjà aller retour plus de $5. Donc aller retour plus de $5. Si on saute tourner neti ya ba misika bongo à 4. Colia komela ba cameraman na biso pe ba roi ba roma roi basi na biso donc soko tambo ana donc colia komela ti on se sumba ba transport pe ke lema o comprendre so neti ba tapoto siko ba mona ki no ba ta sasa ba ndo travail te neti ser na biso am tanti mo ra bien na bi ngamo le ndé na opese mote kamwisa par rapport ya ba makamba sala mais ara mutu taka Mida la Taylor alobaka ki no
bakoni fwati akoya na palene te me nayoki abiki non se Vasco aye avanda na palene seke dans so ye poto ofanda marché te seke amuto vumaki non na makanisa malamu mpona yo te ya mabe te idée ya kofanda na ndako neza bien mais intention te eza entre frère et sœur nga na noko bana donc nga na muto kino na yeba makambo na ye mwa ende mais na nyonso asala afinga aloba mena ya te na TV na banda ande toluka ba bes nenga finga ba kotaka tina ba vie familiale na yo ko finga ba parents na yo te yemo comprendre que non a salaire en plus ti al to ki alobi que non te Vasco a bien assez qui bien na mona ngo par rapport na onion soit sala na nenga afinga famille mamona que non nga vanda na silence yo ebi que non na mon internet so ka que non mutu mobwe aki à côté ape mutu internet so ebi que ndé to ya kapoto ebi que non base mais ana netinga na vivre na best na vivre na best na différence entre famille na mama musala mais elora ndé siko na pese mbote elora ndé na sekanda lo ba on peut se pese ba mbote to ça dio bien ah et ça dio bien te à reconnaître que non au monde mama musu to sala na téléphone to roloba mais er si mo fandi botali na sala mutu wana faux OK o mona si bien na ngapo na mona yeno ah ni dans la Taylor à reconnaître que non ah tenga sala Vasco faux ngape na ba faux musu na sala mais ya ba faux na ele kianga OK no mi dans la PC mbote au 5e mbote na PC mbote 6e na PC mbote rapo ne nani vena biso nani Yankee ADT Yankee nenga kufa personnel nenga loba no yemta monétiser la chaîne biloti te ya lukuta lukuta ne mida yemo ayebi no muta monétiser chaîne oyebi Jordan Kambala ngana Jordan muta monétiser chaîne ya ADT Yankee te na PC mbote dans atikara ADT déjà vous a kenda pe marana kimia ke no ADT mutu o a monétiser GDGT ya lukuta poto so wana temete ko benga Jordan a siko you know en direct a ebite ke no na benga no Jordan GDG na monétiser ngo lo baye to benga ko to benga c'est bon to solo ah moni donc nga ko sarate donc dommage na bi nga na noko bana e nga na noko bana mais aiba ki ko différencier entre famille na ba base c'est bien ana ba musuto sabolo to mona ser na biso Karine nani on so asala na kin lelo to e ba sort na ye o ko mona ke gauche simbita ke droite simbité internet so ibula et les cas après 20 ans yo kan sika que non pour ça RTN cité internet so za RTN cité que non après 20 ans tala âge wana ngo âge na ngo to za lisu na âge ni donc ser na biso mida so na conseiller asala musala bien pour makamwana wa sala na ebisete il faut sala ngo otaka nga na travailler nga mo yo kune fupe sa makamwa so na kina pesi makambo to sangisi te kotisi asa arabuliste mais arabuliste ya ne ko travailler plus que pour bino recette ba ne ko sala bien te recette ba ne ko sala bien te nga bisika tout na leka bon neti nga travailler pe ka pas mis dans la Taylor nga travailler nga pas mis dans la Taylor nga pas mis dans na te na info plus dans des chaînes wana qui non oh banda ta msuko futanga même mutuma qui non afutanga eza mida la Taylor mutuma za patron na yo te oh te tolo babongo ti mais tolo babongo ti lo ba patron no yango na te azalaka neti lelo nga mo pe na patron nga mona na ba caméra na ba machine na ba micro et ça pe na ba travers na yo to pe au monde donc moi tu as peso bimara nango et encore vigu bon déjà les gars qui bon tango les gars na moni fête donc to za kina yot olia to liagité ah la kangio moni da on a si ababele moni ibula lingi na si ababele moi sinzambe je te salue merci beaucoup aussi Esther Mavara la Mavaralos je te salue là où tu es Jean-Paul Avon a PCP Mbote. On y va papa. Au monde donc on a lingaki trop Esther mo boy non a parmi bateau na zalana au sentir moi que non azara la confiance na nga pe na zara la confiance na donc tout ça na mabete malgré ayaka ko ça mabete on a PCP ici Mbote quoi 9e Mbote voilà merci beaucoup là c'était là poto mi repeko solara mamamida donc to kotana ah bien voilà ndatende afinga na ebatu maratanti moka bien ndafinga makasi bongo te mabeka nde yango wana ti kasi defone nde yango wana ya mafinga mais na en soi même ara bien na ndenge ya coulisse wana bakiyenke misu bato basalaka na TV abimisa pe mabe ya bato fort
Warrior. Et bon tant que tu peux faire bon, pas finir papa en fait. Sigo, jour monsieur à la bon. Dieu habite dans il parle à rando. OK. Ezalaka. Sorti ni na rana bon. Oh des gars manzo poison tchela ibula. Oh il invite muto a fait singa poison na tchela. Il mo pas tchela nga poison pour nga kufendi Cezalate. Cezalate ezalaka bongo. Voilà, ezalaka bongo. Merci beaucoup na Vasco de Gama pour la réponse na yo. Bandeko balandi le 26 décembre balobi eza ébullition à l'album. Nyonso babo kaka. Inonce B. Le 26 décembre Immortel 06 is back. C'est le Scrum état d'esprit le 26 is back. Héritier Watanabe le 26 décembre Fikin. Kofi Olomide le 26 décembre Millionnaire Club. Impressionnant. Bon, la musique à Congo, c'est bien Moutou la Moutou, a gagné à point. Elle voit toi na mboka taka ba biso ba totanga ba interna. Etandé ko za la munene. O sa bilanga na etandi wana ni on soutien. Yo kataka esiko yo moni o koka sa bilanga. Elle voit gagner retira ta ozala boy na lemba. Au mona yino quoi dans la ville. Donc au mona yino c'est le scram ya yezo bima. État d'esprit. Au mona yino donc maram inosbi. Mais qui est bandé na inosbi et mutu na bangela yo na éviter ce ya tour au pesa bisoni. Tigre. La affiche papa na yako comprendre innocent arama muswahili en plus mundanda solo. Ya solo. Teti ya kosaka. On a tuna innocent qui teti ni za kindoki otondeni. Bien. Zalaka wana. Kaka innocent c'est zalaka wana ko bouger. Innocent mazela biso mutu ko azo kanga ebo. So taka ya leki donc au senti David na Goliath mutango leki innocent na mo ba paki so innocent ala mukena azo akanga ma mutango tina mire tout akomo tout anissé ba tout so la vérité bima so innocent innocent bimisi ba te belé ba mafiateur ba mafiateur ho ya ba vie de ba no yi ba vie okomona na na betoli solo avant-hier na oti otala nini Utras na kota na Utras boy na otala nzembo na otala pyromane na habite na version na yo mona nzembo mobo ezalaka wana umeli na Utras mama na ngai na bi nzembo nani ya nani komone nani babenga ye nani Ipups yo mtobenga ngo benga na bossa na ka ipupa nzembo nena tabwe na Utras na bi na kabuka Jericho na bi Utras akosaka te tabanze musuba otobimisa bachango na sika ba tricherie toyoka o ba combien de millions bukuta Utras ba même on a Utras buka Jericho buka Jericho buka Utras buka Jericho tandis que pyromane na mona 1,6 million déjà et comment tu vas 2 000 on comprendre malin on comprendre pour mon la différence na muto akosaka na muto alobaka bosolo Kofi Olomide aloba lokuté yana ascenseur mais vérité ya un escalier malin parce que escalier ndenga avanda na deuxième niveau on met la PP man mais oui on met la PP man voilà Vasco de Gama on met la PP man Inonce B a appelé ça ne biso batib mais a signé tout un album ouais aux hommes on a tellement risque moi ça risque était yo un album mais penika babilo on a pas rosangisa abasika babilo mususu ça l'album netinga Innocent zong c'est la biso nzembo et si kabazo tata babutu memezo wana siko ba katantaba lebi tabeka nani star makelele koko allez ben c'est au même si go ezaka nani oyebi nani ba Robinho ba Guess ba bomela bino makutu vie mais bino le bon fanda oyebi ntaba na tono est-ce que ba boma ntaba ntaba luka losa monera ni masa teka mate po ba pesa nga bakabela nga ata 2 jours sikoyo yo siko ba oboma maji no bana batu baklia bazoya yo zo sama baklia boya kosomba mais yo okufa odieko oleka so batu bakufa wana kwa ba Robinho omona tende fini kenda bandaka kenda ba memaka ngulu omona mamo kina fini kenda ndeni Robinho obeta musique na ye musique yani yo ma uta ko benga awa habillement les premiers les premiers ni la maison mère
Robin Obima le premier. Robin Obima le premier. L'échec na wenge Robin l'échec na wenge. On appelle ça faute yo kan sina lobi ngo bien pour na ba miel de son. Pour comment l'échec na bino na terrain lelo to batu babina na musique na e ba vanti. Oh, elle roi net nani Tade de Montigny. On compare net nani na Robin. On compare te Tade leki Robin. OK. Miel de son leki Robin. C'est un système système Buzoba. Voilà, le système Buzoba, le lobby Vasco de Gama. Vasco de Gama, papa Hervé, le 26 décembre à Rosalabo, le 24 décembre à Rosalabo, na Mwanza, na Tanzanie. Na Tanzanie, ouais. Papa Hervé, papa Hervé, il y a raté. Avec la musique, il y a tricherie. Avec la musique, il y a tricherie. Il y a la musique, il y a solo. Il y a la musique, il y a solo. Donc, il y a la musique, il y a solo. Papa il a raté. Voilà. Au moins, en Tanzanie, il y a la musique. Tout le monde a une liste où tu es au Biman. Papa Lukuta. Ah, Lukuta, ça tourne là-bas. Papa Lukuta. On est assuré que tu m'as maman bébé au sala. Ibula, pardon. Na bandela logo. Bandela. Bien. Na ocha bato ba beta ba stade. Ya ba Benin. Ya ba ni ba benga ngoni. Ba Tchad, ba ya betela biso martyr. Ah papa. Papa na lobby Papa. Bato ba beta kaka ba stade libanda. Martyr ba buka ngote. So ba buka martyr bolinga bozwa raison na Congo to na stade te. Stade martyr eza na yoka ba stade kuna. Mais muto abeti na fikini so sali plein. Asa na probabilité abeti pe martyr ça. Fikini. Papa yo sarana. Un bateau super ba beta ba martyr wana na musique a calendé to yebi. Na pona na maîtrise na ngoponga la fan clan wengi papa na bato musupu ba beta ko o sentir non faut wera loba il faut jiba loba net nani papa tika to ko na terrain wana tende ko langa tika martyr le roi ba stade ba Kenya te le roi ba stade ya ba ninte o benete martyr ba sala pe plein ba sala plein plein le couta ba zu ba che image mususu plein le couta après bango pe na remonter ba monter image wana cop na bango wana cop na bango papa oyebi nini lo baka beta biloko bango kasi ozoko ba robeta biloko te papa ba romona oyo c'est que Zaché a vu oyebi eloko Zaché mona etanga fongola ka mise yango ne na 2022 ba romona po papa avait on a calculé. Papa jour papa va se décider à bas dynastie harmonie bimi. C'est que Zaché a vu et le autant sous artiste belé ba au monde. Belé ba on a pépé ba on batin pour papa avait à se retirer nan. Par rapport à ça la rangenge, il y a regarde-moi, il y a pyromane, il y a batib na bimi si rumbo abeta ya bien ba odemba jour fait rigoler au bagino album et bimi papa ba romona ce que Zaché a vu beloko lazara monaka na nkunda ayebisaka famille na été yango bango ba romona voilà eloko lazara mona ayebisa mariage oh papa dynastie na harmonie na so ebimi ba romona o Zaché monaka eza ko umela bande ba ko loba pesa ko umela papa ko umela bo faire rigoler sala la musique ya best to yebi bato ba sala la musique ya best bango nde pona bango que non il faut azala te faire rigoler beta musique après 21 beta donc ba différent pour na ba musique musu papa moi musique bebele to yo kana exemple nzembo lo wa nzoto yo kan si que non na 2000 combien 21 aussi na 2021 na 2031 après 10 ans na mouvement vanda na ba pa binango tena tuno to solo na 2031 c'est après 10 ans. Non, 10 ans. C'est mouvement le roi nzoto. Est-ce que 10 ans c'est trop parce que ça peut soutenir le terrain. On c'est dans lobby. Et ça que tout est dans nos psycho mais si on a 10 ans. Mais après 10 ans, Toyoka regarde-moi. Après 10 ans on a eu le 2022 des artistes ont ça 3 albums. Wana papa. Yo on comprend mal bana lo bater ba romona ce que Zaché a vu tant yeso boira zelo tant achaka na miss tant afongola ka jeza tunaka na monini o monini aganga na moni oyo ba mona ni amona likolo OK c'est rigolo même ba likolo na ndenga mutete même bango papa nga
na assurance ya Ferregola na confiance ya Awaza nango Ferregola aza tricher te bikobi te obufe le golo alobaka bikobi tricher Ferregola bongo te Ferregola beta musique te kino asepelisa bato après 2 semaines 3 semaines te na ba fête to kende au moins se ba regarde moi au sentiment yeno bato ba oyembango so kan sibo papa na 2031 mo bina ngote c'est de ces a capté oh na bina tuka mbo voilà, merci beaucoup. Par rapport à Kitema Kofi Olomide, tout le monde Kofi Olomide ça a dit conférence de presse, tout le monde a quelques journalistes et puis bazala tu vois. Ben impression les agindenités mon landa di conférence de presse. Ouais, impression na CPL na elora na CPL quadra a vraiment maele ko. A maele po na mone bande musu ba kese ba otuna. O senti vivement. A zone ça ba mouvement yeno quadra ko o comprendre non quadra ya moka. Ouais, c'est bien ko fait l'homme de père de famille. Ya batu, leka batu, mona ya batu. Donc ko fait l'homme de a étoile na famille na ye. Donc kozala exemple o ba condamné Kofi Olomide ngezala pasi pona biso pe ba congolais famille ni ka te mais batu mingi ba linga ba yoka pasi za ki bana ye madame na ye o mona bato azwaka bango en charge o mona lelo yo eza bien ba petit na biso pe ba danseuse pardon tant pe bobina appelle boso ba leader eza te ki non tant bo tchaka biloko wana na sima boye bosala ba mamsu na nko ke ya zanzambe ke ya zanzambe ba petit wana bango mono ba danseuse ba non na esprit non ngai fona bima na leader donc bango déjà era mouvement a violé déjà leader en esprit ba danseuse wana oh ba peka lwa ba mususu ba petit mususu ba ya ba YouTube o senti mona déjà a otina kindumba ni pa bango so ya YouTube na kindumba ne yo kasi elo ni na ye nango wana zo ningi sarabo abi ke Patrick Mpamwaza Ali Banda abi ke Jessica Jengaza abi ke Jean-Paul Avoisa o comprendre ba yeno ifuna bongisa biloko et on mona ba petit belé ba sila boy ba petit belé on mona ba yokisa ba famille ba buzoba yonga na fier na tanya ma baby tantina bana tanya ma baby au monde ma zéro bêtise tantina banda ya internet buzo bezala raté so ba fille bon internet ba trotter na lobela ata leki nanga leki nanga tanya ma baby donc banda ya na internet zéro bêtise mais to yebi ba te belé ba sali ba inani na ba internet so kumona c'est tellement bédo sentir moi na yolo pour bana yolo ba bon est-ce qu'il va diriger ça été batika la pour diriger été il ne muta diriger ba merci voilà en tout cas merci beaucoup Fabga c'est déjà ma mission bazoni David Beckham déjà à Kinshasa ba mission musu batikali Beckham sali bien parce que Beckham pas qui m'a NS mais il y a leader il y a leader il y a des mona mais bon Patrick Beckham peut-être Patrick Beckham à qui photo de mona nani na bina file maza muta soni oh bina file muta soni ndé maza muta soni ko ba même poto le roi Shomi oh te Shomi ko différence c'est ça Shomi a na mouvement na bango mais yeba même ngulu leader mo boye oh ba Robinho to bina Robinho yo te bina te bina oh bina file bina file ya na eloko ana chiko bina file ana eloko azwa bina file azwa déjà azwa Robinho salon impoli très impoli au moins ba tumusu au moins neti mutu le roi Robinho ta musu na bi yo pour moto charismatique ce bozana e bo comprendre mutu ndia ki na nchikite impoli na lo ba impoli ya musique te mona soldat bon ngani na mona civil ngabe na mona soldat bien formé bien seulement kutu na bana ta na ebo sokola munduki na ebo sokola na so ya kaka papa na ebi to wela ngo voilà merci beaucoup na bande ko to bazo yita ko landa biso to komi na biso na suka biso par rapport santé pesa bien tenga pena bande ko ba ko landa ba ko sentir vraiment pe état de santé za vraiment bien mais to ko forcer ka pona ko pesa bino ba actualité o toza nango par rapport to loba po to rotika ka ko loba ka te tant que to continuer na libulu te et puis to ko kota na libulu lelo te badongolo miso o ba fingaka biso balobaka mabe biso toza toujours wana pona ko éclairer yango na ko loba ba rando nyonso za ko leka na musique congolaise to sala rando ya kitoko epesa de meilleur pas rando ekotaka na ba vie privée fabricants ba musicien ba timé na poto aza mutali boso te
mais pasi ezaka tenini noko achaki ndakune na gage pasi yango wana grâce ndazawana ana wa tension moko maestro bana na basali mabe mais bandeko batimi en tout cas neti omona na la nini neti mutu loka joueur ana Brésil bamema ngulu wana soki robin o akende tourisme papa yo bamema ngulu mutu azwaka ngisi plus de 25 personnes amemi bango yo loba tourisme yo kuto memata 2005 ya orchestre noté za mutu akendaka voyage alibanda moko Côte d'Ivoire inosa mutu afutela ba billet c'est na 4 musiciens pour bazonga omemi no batu Côte d'Ivoire monga ba billet zate o bakima pas producteur robino sur Fabrice amemi ba musiciens na poto on se comparer na e Robin a même 4 musiciens, 2 danseuses na 2 musiciens. Côte d'Ivoire, Bakangama. Innocent m'a foutu là bango billet. C'est au Fabrice a même bateau. Pays des rêves. Et puis Chomi a dit a vu la nouvelle à vrai moment. Tu as la chance. 3 jours. Tu n'as regretté 3 jours. 3 jours. On est bassiné au lac Samo, on t'a dit babé. Maintenant on a foutu moi babi 3 jours. Avant bêta d'ethnologie 3 jours dans le studio au bois raté. Papa encore va chomi moi ba kina ba biloko wana na ba se ba mai. Nchi lugula. Papa ama kasi na luka bien. Yo mona tende fa akomeka chomi. Wana ba benga papa malamu. Mais na boulot 3 jours na chomi biso moto yebi na loba te pona arbitre te. Mais pe ba so ba chomi siko ba asko na ba espoir musical. So ba leader ba lela ngo foyer mo bo akokende selemba ou akoti bumbu ayengaba akoti yolo ake makala bimili vulu aluka rabi ba leader ba lela batabongo fort. Voilà, tout est bien qui finit bien to komi na suka ba remerciement na bandeko balandi. Bon na ko kana lelo bandeko na ngai na moni na pesa na mbote na maître Bogué Vasco de Gama Tessali fiston les Camerounais depuis Maroc na pesi mbote les Camerounais fiston les Camerounais na pesi mbote na pesi nanga mama e na pesa lisusu nani te pardon père pardon na bien ko tenir nga rigueur te na boka ta bandeko na ngai don alela bango fort nzambe Vasco boka nani na moni bon na boki nanga la joie de Kesse na boki nanga 9 2 7 8 Simon Kay grand rappeur Moutaleki Gez Mawete monde on appelle si mbote merci héritier Ibula héritier Lepu ndeko nanga musée na pesi mbote corps et déranger mais tout ça les gars malgré biso na pesi batutu balinganga Karine Kabamba babi yolo ne tombera jamais na pesi bana yolo nyonsu na pesi bana ya bandal sauf ka mutu moko. Merci. Voilà, merci beaucoup, c'était là Vasco de Gama Otomega un peu ko brosser na quelques actualités musicales ba maramono ceza la toile to mega un peu to sola pour to beta kaka biloko pour to pesa kaka elengito impression na maramo eza koleka. Quant à moi héritier Ibula, je dis merci beaucoup à Estella Longo, je te salue là où tu es. Marine Zongo Queen Madère, je te salue. Pourquoi pas aussi à mon vieux de tout le temps, de tous les jours, le tout puissant champion Wadol depuis La Rochelle, mon vieux Adrich à motomètre, Beba Zibeba, Chafouin Omonango. Merci beaucoup à Aris Moussafir, merci beaucoup à Héritier Il est pour la caméra, pourquoi pas à Mouzé, elle veut aussi un peintre qui sera à la montage. Merci aussi à Bandeko tout au Bazuitan Kolanda Bisso. En tout cas, acteur Rugen Samper, homme vrai, na ko kaote Luda Christo Fila, na ko kabino lisuto boko komate. Merci beaucoup à Moutou du mois du temps. Atato ko benganate Adamo Bolingi, je te salue là où tu es. Quant à moi héritier Iboula na bandeko tout bali ba contacter héritier Iboula, appelez-moi sur plus 243 89 95 59 158 plus 243 89 95 59 158. Voilà, vous allez vraiment Mobimbato sur la Masolo. Merci beaucoup à Dali Boukassa, Moutou du mois de tout le temps, de tous les jours. Pourquoi pas à Jidaboy, Jigal Fiel, un maître pas comme les autres. Pourquoi pas Bayo Choudi, de tout le temps, de tous les jours. Comme Simasian, les séminaristes, bah coopérant à Bissonio, c'est à Sayo. Nenge Bazalara ensemble, à Bisso. Tomonani, Soti, Nzambe, Azongi, Nanoute, play. Monatie, botalelanga, Congo température, ya maman Rosette la fleur, Nadambu. Congo température, et na mo pepe asika, ya tobina Congo température, et na mo pepe asika.
Pepa sika, yaya tobina e Congo te.